connu le Lengan Koyasan na mboka oyo. Lengan Koy c'est traité, il y a traité bandaka, c'est que Akufi, basali Akufi pe na mboka. Hein, ceux qui basole ta moyen na wana, batie yé, ata premier ministre étiquette ya pamba peuple ko lemba. Ba élection. Hein, le motif banda biso bato kanda. Il ne fera rien. Moi je te dis en nom de Dieu, na biso na sakola bino. Les Camerounais na sakola te, bino tibala. Na Lengan Koy atelami anjambe. Hein? Et là connu le Lengan Koy sa na mboka oyo. Gege zali sirène, azali déesse, il y a séduction. Hein, azana ba sirène na yo bato babala ka bango. Azomona et puis na gege na gege. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite à ce que yoki en obo santineti ba ofinga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. L'internaute et image à Congo. Merci la fidélité na bino na site na bino au bolinga mingi site information, surtout la émission Coin du Curieux. Coin du Curieux c'est émission la absolu boyebi, émission la absolue la curiosité. Na carte émission on te met ça toujours comme ça la curiosité quelque part soit avec un invité na mutu wana nde toko solo là. C'est un sujet donné to na actualité moko kaka na mboka na biso ko tozana na to bimité na pona lelo nazana invité moko bo mesala na ye na micro nanga invité wana a se pesa rabino bolinga kotala ye et puis bosengi la patron na ndenge nini donc rabi mais ndenge nini ndenge ka ndenge image ya Congo za ndenge wana mais lelo nazana invité ango prophète John Ngefa. Papa bonjour. Ah bonjour maman Yvonne, na yo ganjoko te. Ganjoko na tso ganjoko. Donc ata mikolo belé to kabona ki mais to la molimo moko parce que to sala musala moko to zale sika moko pe makamota mandenge moko. Vraiment la sepel ko na yo parce que pas na yo penzande masolo ya solo ya mboka e kota kana kati parce que ba mboka ba zo le kana kata mboka na biso. Nzambe zo loko. Voilà, nous avons le coup, le prophète John Ngefa, tous les sous Flori photo, les autres dans la carte actualité politique. Nambo, hein, bon nous avons peu que ça a bien un site et un prophète John Ngefa parce que un prophète comme de changer te, pas bien qu'à aussi je ne sais pas, au tiki, to lembi na yo. Maman ils vont sur le bina le mataki le liwati. Parce que au moins hein Congo eza mboka ya biso. Congo mboka ba koko na biso. Congo ezali patrimoine ya biso na ngai na yo c'est Yvonne. Hein? So dit to kotika makamba Congo to mingi te. Est-ce que là poto ba kende kuna poto mboka na bango? Burundi mboka na bango. Rwanda mboka na bango, Uganda mboka na bango te mboka za Congo na ko lemba te. Dès que nazo mona Congo makambo zo bonga te na ko lemba te na ko tika la kaka la position na ya Sindili. Nazali Sindili et je ne fais pas la politique moi. Je suis au milieu du village. Si la politique est malade, le coup m'enzame. Si l'opposition est malade, le coup m'enzame. Si le civil est malade, le coup m'enzame. Si le peuple est malade, le coup m'enzame. Si le peuple est non, on a parce qu'un homme de Dieu, Motonanzam a remonté le coutate. Un vrai homme de Dieu a remonté le coutate. Monté le couta, père de ma soeur, c'est démon. Montre la vérité, c'est Jésus. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. La tiquité, partout sur Internet. Si on le quitte partout, on coupe d'Assindi Lazali. Nazali. Si la Zali, le deuxième sinzile, tu auras capé actualité, monsieur Panaye, mais peut avoir actualité par la bino, pour bien la biso, la patronne a tout dans nous besoin, nous boui. Papa, tu es non pas là. Actualité en politique, peut être capable, nous ne pas tout dans la ajoa en wapi. Bonne actualité. Mais nous avons Nzambe. Quel est le rôle d'un prophète? Il prend la pensée de Dieu, transmet au peuple de Dieu. Quand Dieu voit le peuple congolais souffrir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit inspirer un homme de Dieu pour le dire. Hein? Tant que le peuple congolais va se retrouver, le peuple congolais va maman, papa, temboka tel tel. Hein? Peuple congolais, ça là on est lingi. Quel est on est lingi? Nous avons pas se plaindre nous.
Le pays le plus riche du monde, c'est le Congo. Le pays le plus pauvre du monde, c'est le Congo. Tous les gens les plus riches. Mais tu as intérêt à ma belle riche. Tu as la pauvreté. Mais tu as condamné na ma belle riche. Alors, on a un bloc. On a un Congo. Congo est à Wap. Tu as un Wap, mais tu as un Wap. Tu as les bandes de Soukate. Nous avons un sepelaté. Na likolo. Nassé, na bakoko bazo sepelate, nzambe pa zo sepelate. Même ceux qui disent la vie chrétienne toujours ko na bakoko, non, les esprits sont là parce que je mets ça minorité. Je mets ça les minorités. Jésus comme l'église, bazali. Il entend le jugement, il entend sur l'enlèvement de l'église. Nathan moi tant de monde moka na bouye que il faut te la vérité, rien que la vérité maman Yvonne. Bakoko ba sepelate, nzambe sepelate, c'est pas netité la nuit. Bazo sepelate nzambe apesi biso mboka ya richesse. Nzambe apesi biso mabele, apesi biso mai, apesi biso mopepe. Est-ce que yo zobo na ke na monde entier tozo ko respirer na forêt équatoriale? Ezali mokili mobimba se oyo. Ezaka na mboka mibale Brésil. Forêt Brésil Amazon na forêt équatoriale. Ozo pesa mokili mobimba. Lelo le pays le plus souffrant. On est toujours souffrir de mon pépé nabiso à part la richesse. Et ça, Congo démocratique. Est-ce que nous avons se solo? Tous allons ba dirigeants à ma baie. Tous allons opposants à ma baie. Tous allons société civile ma baie. Ils cherchent les intérêts propres, nos intérêts de peuple. Naï en tant que peuple et se retrouver nagotikate. Nagotikate, il faut peuple se retrouver. Sauf que se retrouver ba droit na bangote, maman Yvonne nagotikate. Et puis je le bien. Na ko sa bilanga la lopango no fora mokonza ya oyebi so sa bilanga. Est-ce que ça la bilanga te? Économie mboka za pona bilanga te? Richesse ya mboka za na bateau oyo. Na poto ba sala bilanga kuna. Mais ba chômeur américain, ba chômeur ba za futa ka ba mbongo. Oboti mwana na salaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont mboka Belgique ba za na lokoni. Ba so bika na port en verse. Mais biso partout, mes frontières na biso nyonso par jour. Combien de milliers sokota? Diamant or combien? Bazin cobalt combien? Cuivre combien? Gaz naturel combien? Et mbongo wana ezoka na poche ya bato bazo dondwa. Bazo soma minduki. Bazo soma ba bon ba kaida, babo ma peuple congolais. La richesse na bango, na mbongo na bango. Non. Le pays va mal. Pourquoi mbongo ba soma ba minduki ba tia na banque na bango? Ba ko pesa ba fonctionnaire te pona nini? Ba ko pesa bato ba vivre na ngo te pona nini? Ba ko pesa ba plutôt de la gratuité pona nini? Pour nani maman Yvonne na mboka msa pour yo bangwana bazo pisa ba relé ozomona ke relé za ki boye ba pesi nani pa salika bien te mutu pe ka congolais ba pesi nani tanga kombo na keni tanga kombo ba pesi nani tanga kombo Yvonne tanga kombo to fini moto to ba vérité nani dialogue outia yo mona yonte dialogue outia wa e bimisi nani pe dialogue la famille nani pression occidentaux. Bazali na volonté pouvoir en place dans ce dialogue parce que ce dialogue est chèque na bango okué na bango pouvoir occidentaux ba compte bancaire na bango ba mbongo na bango pays bozolo ba pays pauvre mais bato bazali non riche et ça ba quelques individus ba tie pression pour ça na dialogue ba sali ni balongo matata poyo oya zelaki premier ministre à majorité balongo lié ba ko tia nini badi bang alliance badi bodo badi bodo akoti to bisa kibino awa on a combo na ye badi banga alliance badi bodo pourquoi alliance na bati ngai moko na lobby je me prends en charge parce que depuis akoti eloko moko changer te bati n'a pas traîné na 3 mois ngosali mama 3 mois na mboka Congo 1 mois ezali belé mboka to na bankita ezali mais lui c'est lui le chef de gouvernement non akutaki combien alors bima akuti combien ko bala na compte ministre finance ministre économie ça nga dit ba DG soir Dibala mbongo tout bazoket na il va trembler pour perdre mon compte mbongo na caisse d'état ce sont les mêmes plumages ce sont oui Congo même so comme 3 jours ministre au Zimbabwe 3 jours ministre au Zimbabwe na mboka Congo il y a ça 3 mois mais batiaki wana pour nani batiaki pour nani ba manipuler opposition dai badi banga mérite ki wana to lobaki yango il dépêche c'est qui moto ba chasser pour la trahison. Pourquoi bino pouvoir azalé quand l'opposition a combien la majorité mais malgré le moyen de l'opposition ba collaborer ba zébélé l'opposition ba sala ba poser la bango belé ba kotsa bango pour nini ba fragiler nini opposition ba to ba longoli
bino boye récupérer bon pèse plan d'action il est en côté parce que image goni opposant de du pouvoir pour dialogue et ndenge wana ok dialogue moko ya tinate hein alors tant que na dialogue ya tinate dialogue à Buntu quand même na quelque chose parce que na ndenge to yebeli premier ministre pas uta na majorité balongo matata mpo nyaza ki na majorité azali utiliser la banane hôtel ko ja banako lala ba séjour de moto mongo nan c'est le Congo hein et là mbongo ya pouvoir est-ce que on dit est-ce que Godjo azali pour le peuple jamais est-ce que azali pour l'opposition jamais ozomona ezali pion na bango nde boti mutu wana tanga boti matata baboti badi banga alliance badi bondo alors bapesi ba stratégie na ye endormi peuple congolais hein discours noka premier discours na ye vie sociale ko bonga na tuni bango vie sociale ko bonga ko zombongo yango wapi o ba venture ba sa zui yango ba sisi mbongo wana akozwa mbongo ya vie sociale bonga wapi ya mibale ko boto fele ndenge bana bumbu ba boti na selembao bibota bota plein c'est que simbi hein mais si ma bimisa bango hôpital ko boto fele ko laisse bana nani vie sociale zombongo wapi hein et puis on passe plutôt na ba école fele non ba discours démagogique c'est que le peuple congolais bazo kosa azaki un intérêt personnel na une majorité même pas intérêt azaki la pression ya bato bazaki banda alongwa non bato pression ya bato libanda te ezaki pression ya majorité batie wana ti tango ebisaki bino ke mutu ekoti oyo akosala eloko moko te parce que azali pion ya majorité azali batikeli etonte opposition babi baboyi na bango soki batikeli yo tante okosala nini démissionner na bambongo kwa poto démissionner mais il a démissionné le vendredi avant même le président chef de l'état ye okasa atika kiti wana atika miel mama Yvonne kokosa bato te boni mama Yvonne boni kokosa baninga boyko il y a démissionné, moi je me démissionné. C'est pression chef de l'État démissionné dans le premier ministre. Bon, dans la main qui va de Basile, Tala Batoko Basile. Mon tonga abotoli tonga okotonga na nini machine etikali polele Basile abimi azolo basoki badi bangalongo bokatanga maboko. Mais moi je l'ai vu moi motoko ndeko Basile oyo ba voter 101 francs abimi alobi soki bisolongo bokata maboko bokata biso maboko tokotikala pesa ko reconduire mais nzambe ngana mbeli Basile yango mokolo tonga abotoli tonga tikanga député national ngapi na zanani ya député national ngana zali ministre de Dieu je défends le peuple de Dieu et je défends la nation congolaise hein siko le soki wapi pourquoi manipuler les gens comme babombo hein il y a évité Basile a évité que peuple me demande qui mbalo ya tia élection a tia candidat tous ba voter ba kwa ko li bango ba kei hein ba kwa ko li bango siko ba kei tozo mi lisusu mbutu allez dialogue côte oh ça c'est bien sur la 5 ans 5 ans papa butu premier ministre abima na kati ya toujours la opposition ba yei ba pandi opposition ba pandi l'ensemble Chibanda na olenga nkoy eloko nini olenga nkoy sana mboka oyo olenga nkoy c'est traité ya ba traité bandakala yango mo ya mboka olenga nkoy baliaka bato batetela ba sorte ni bali baliaka bato na makemba so mo tetela telema mo miso telemi boye aliaka miso na bato parce que balo baliaka bato banoko na biso ngala batetela olenga nkoy ko ni produire na mboka oyo il y a une division. Est-ce que moi je demande maman olenga quoi les bateaux fournir ça les bateaux on a 50 personnes on a 100 personnes mais moi tout beaucoup pèse pas pèse à mutu politiquement soki base na yeza munene hein ba parti politique tika là moi si bana maman ba sangal parti politique aya parti rassemblement Raymond Chibanda azala ki on a ki kolongela de presse mais toi ça fait 40 ans 45 ans na Tshisekedi il devient Tshisekedi a bendi côté wana bato musu ba côté kati yango te mais bino ko pousse na te to ko pousse na même tout mona bino te le ba opposition ya Tshisekedi nga na opposante ba pousse na te ndengeni sok to ko bango isu mama olimbo ko ya to ko lobela ngo baso ko sabato nga za molangi polelo na ko bitsa ba imboka ba ka vérité alors tango bakei papa Raymond Chibanda yo abimi premier ministre na ebisaki bino
nayebisaki bino Raymond Tchimbala akobima premier ministre mais nalobi Kabila jamais akotia Félix Tshisekedi premier ministre. Pourquoi? Même mes 3 noms parce que Tshisekedi ya Mulumba oya mwana na ye akoza manipuler te soki batie wana koledi ya papa na ye akoza manipuler te akoza mpona peuple. Alors peuple ndenge tomona Zanga Mobutu azalaki ministre. Est-ce que Zanga Mobutu asukaki woni papa na Zanga Mobutu il a fait le premier pas à Rosalana nous ministre. Yoka na ebisa yo rôle à Zanga Mobutu yaki nini a récupérer biloko papa na bango adam sa papa na bango ko réseau ngao et simbete tant que simbete ça ini azongi ezomona azongi na ye aki et asalaki nini et puis Zanga Mobutu papa na ye même pouvoir ezofinga ye ezotiola ye makambo yo ezosala na bango un traître aussi Zanga Mobutu c'est un traître. Pourquoi pas raison c'est bien papa de tout d'abord papa Kouni Noner il était président 32 ans de pouvoir. Donc mboko ya mboka ba ventilier mais bazanga on sont des aventuriers autres sont na kati yango ya longwe akei alors ba ko utiliser siko Raymond Tchimbala mama nanga Bruno Tchibala mama nanga peuple congolais boyoka oh mboka Congo hey bande ko nanga moto azali même na vélo te velo ya pamba bande ko na boka mama ifone ndenge musuku de la wi paso bilamba na mi bomi mpona kongo tuna ngai mama boyo ah nalobi nakomi bomba mpona kongo vous prenez quelqu'un qui n'a pas même vélo oya azofuta ndako na matete décembre salon azala nyongo ya mbula ya mwa moko azofutela yango te mama ifone ndako na bango famille na limina na awa na kota limete na mboko nini oyo lemba inachevé bozozwa mutu ya ndenge wana premier ministre Congo licencié licencié ça le côté obina poto matata poyo moi je peux lui admettre ou bien papa ya biso premier ministre nani honoraire Kenya nani Musitu il était ministre de la finance il était inspecteur de la finance asa avec na mbongo na côté ya primature ça n'est que normal matata ndenge moko mais mutu 42 ans ya pauvreté 42 ans mutu ya pauvreté ou ya zangi même vélo ya pamba vélo ezate ndako ezate azofuta ndako na matete deux chambres et salon et puis na nyongo mais c'est après consultation moko entre bango bato rassemblement parce qu'il est soutenu la Roger Lumbala a soutenu il y a Olenga Koi il y a plusieurs personnes ba mafiateur on a réussi pour nani pourquoi bango tout bazali côté Tshisekedi te tant que basali rassemblement qui était le président de rassemblement c'est Tshisekedi Félix Tshisekedi yeni azali président de rassemblement soki baboyaki mpona lumbi il fallait bavanda balongola lumbi batia moto mosusu na kati ezalaki grave te pourquoi bautilize Raymond Tchimbala bautilize Olenga Nkoi banda kala nayebi papa wana nayebi ye malamu mpo bapanza rassemblement papa Olenga Nkoi nayebi ye très bien bapanza rassemblement parce que ye aza na esprit ya motete la l'esprit ya bango mabe wana banda kala otoyebi bango kati na bango bapanza rassemblement et puis bapanzi yango bake kote kuna po ayebi akozonga ministre kati nango pourquoi pas que président anégociaki na Tshisekedi wa Mulumba te mwana Félix Tshisekedi te po bazwa eloko ya bien oyo akopese peuple omoni Raymond Tchimbala akosala mosala te parce que peuple elingi ye te peuple eyebi ye te mais finalement peuple aolingani peuple elingi motu na bango basepeli batia ye asala te toyebi yango pourquoi na bien ekosimba te landanga mama Yvonne aza premier ministre étiquette kotia batie na kati na pouvoir ministre étranger ekozwa opposition te ministre de défense nationale il y a opposition te majorité ministre à budget ekozwa majorité ministre économie il y a majorité ozomona ngai ministre affaires étrangères il y a majorité portefeuille il y a majorité baposte ya pamba ya mike bakotia opposant et qu'est-ce que Raymond Tchimbala akopesa injonction na nani Bruno Tchimbala akopesa injonction na nani et puis bato na bango ministre bango bagéré par la présidence de la République na MP akopesa ordre mpe ekosalema te esuka nango bitile batie ye wana nini élection ezala te bapousse élection majorité ana plan ya Sassou plan B ya Sassou mpe aza na deux plan B oyo ya Burundi ya président ya Burundi eza ba deux plan B yango wana yango Kongola fungola misu na ye Kongola fungola misu na ye bana deux plan pourquoi oyo akoti nalandi banini nakopesa discours neka social nakotuna yako na mbongo social wana
et bit na élection bit na ye to même élection to même élection accord à Genval il y a 5 ans il en 2017 donc quelques mois 6 mois 8 mois il y a encore une élection on s'est on a le signe à noter calendrier bimi à noter mais là il s'est bino aza pied mo ba utiliser la étiquette le quoi na côté ana véloté ana l'autre côté hein a foutre la ndako deux chambres dans salon na matete et puis ndako ngo moi moko a foutu te a quand tu vas nyonga bato ya moi na habitation gouvernement et foutre un mois moto ndenge wana ba bwa ki dollar liboso na yé qu'est-ce qu'il doit faire il doit voler il faut être comme Trump à cause de l'état de salaire nanga na kopesa ngo la population américaine moi na conseil na habite ko toucher mbongo il faut être ça yo du moyen pauvre au tient la place yo mbongo na milliers zo mon et Congo a ko bénéficier ni peuple et ko bénéficier ni la comme ça peuple congolais nous sommes sacrifiés par le pouvoir en place avec ses opposants nous sommes sacrifiés mais elike na biso même la durée de la nuit le soleil apparaîtra tout contre l'élection l'élection le peuple congolais but na biso ko libérer mboko dans l'élection toi la minduki la première ministre on a botiki déjà non premier ministre tiki to avance ni ato ya longa ko ni po Tshisekedi wala botie moté ba kotie mokolo moko te ba kotie ndenge nini mars ezalaka wa mars ezaki lundi non c'était il fallait pas ça en mars lundi allié OK siko na lobi naza sindili na longa limeti na bien pona sanza bien batindaka yo batindaka nani ouais atindaka ngai yesu na peuple congolais na sanza bien peuple congolais fungola miso na bino na longo limeti na talaka bien te so na tali be flou pona mo na flou te na kolobela ko bakati yango bakokamata peuple kongo bouclier imete yo Tshisekedi yo mwana Tshisekedi tolembi maele mabe moto akokosi su congolais te pasi eleki on a choix 5 ans mama Yvonne tika na loba mama Yvonne bandeko na ngai nzambe na lo na congolais naza congolais mama Yvonne a Burundi te na Uganda te OK tika na loba mama Yvonne tika na loba mama Yvonne pour la Congo na bako mi bomba pour la Congo OK hein na ko mi bomba pour la Congo quand je vois les gens bazo kufa na nzela bibembe na manga kolia nazo mona bato bana hôpital zate bana batanga classe te Congo ezo kenga liwa il faut na le bantaka congolais mama Yvonne na labina mwana Tshisekedi na landi mugwake ngana bana ko appuyer yo ngana bana ko appuyer mwana Tshisekedi pour kime contre na mboka mais na lina sanja yo pena ko sanja yo OK beaucoup ko dribbler batute mugwake alobi président bengi na mayelo kende ki ebisa ide pete est-ce que il de plus parce que nous quoi qui a dit alors bien pour les dans les chaînes sociaux OK privé à Kabila masoni boso na Kabila comme masoni na Kabila le bagage ouais alors ba chaîne nyoso ya ba télévision tout le monde na ba CTV par les épreuves sont là mon quoi qui a lobby yango alors bien dans les réseaux sociaux je la ndeki yango na meeting na ye alors le président benga qui accueille bango la président a son point ni rapatriement ya corps ya papa na ye Simanango alors la président premier ministre premier ministre alors dit monta liboso na kokina ngote tala yo Tshisekedi wa mulumba ola mwana Tshisekedi il faut être comme ton père et bembe papa na yo kunda mina note nous sommes les africains moni zo kotelengana il faut pas kamata corps ba contre ma bene na bani na pourquoi imposer j'ai vu na moni ni corps de Mandela cimetière na ye na Johannesburg te bato kunda na village natal na cimetière famille et puis basali mausolée te basaka Pierre Tombala onika Nelson Mandela et c'est fini qu'est-ce qui a changé na moni François Mitterrand un grand président du monde François Mitterrand na moni bakundi na cimetière familial basali pe loko spécialité bakomika président François Mitterrand o besoin d'une cérémonie belé pourquoi et puis dès que Tshisekedi a président fonction il n'a jamais à combien président de la République à combien président il a besoin de complication tozali Félix Tshilombo yokangai tozali d'Africain président Joseph Kabila tant a commis président de la République après ça il s'est remonté et là il s'est dit à combien de papa na ye pourquoi yo papa na ye bemezo telengana aujourd'hui le pouvoir là nan
ozowela pouvoir yo na nani pays omonaka baopposant baprésident bazonga te pays ya malédiction ata ebema mbutu ozongaka te moya yo ya Tshisekedi fo ezonga ata bakundi na Gombe change nini namonaki Mandela le plus grand président d'Afrique, un grand prisonnier politique. Namoni Mozolete. Mais c'est un documentaire où il m'a après mort il y a Tshisekedi parce que le documentaire t'es maman. Biso beto na fille si toyebi. Yo na bisa yo. Aucun na famille, aucun na nini familial. Maman, batia kaka pied tombal kaka batia ba tout ba nini président Nelson Mandela. Et là spécial thème Mozolete là remonter qu'est-ce qui s'est changé? Est-ce qu'Afrique ici a changé? Mitterrand, tout le monde y a koufi, na tombeau familial échangé ni. Pourquoi imposer ce qui nous a koufi à koufi? Bakunda même na Mbandaka, bakunda même na Bushimai. Tu sais si c'est boy, bakunda na Bakongo. Ça dépend de la mouton. Non, ça dépend de la mouton. Parce que tout le monde y a bien de l'Afrique, bien de Cameroun. Abouno papa na ye, quand le songa, bakunda ye, Simawe la première ministre. C'est que des acquis combattants, combattants, on va bazo juger que l'UDR n'a biso tolingi et zalabo. Combattant na pouvoir, tu sais. Pouvoir en place d'un moteur de pouvoir pas c'est bon et bon tout le monde que quand on a des complications à Tshisekedi a vu Bemba Papa en otage pour na premier ministre c'est quoi Zangela Osalani c'est quoi Zangela Osalani en otage pour na Bemba Papa pas premier non pas question tu dis pas pour dire si nous avons azwa papa na ye to kundaye comme leader ceux qui vont ça nous gérer basali ceux qui vont ça la télé au monde changer zaté Yami Balé hier a proclamé le 10 mars marche et bima marche lui-même n'est pas là je viens à Kinyake à Addis Abeba à Milan déjà non si on a peuple là ye moko mokolo makambo azate peuple ekufela ye comment qui n'a pas le peuple wana ba traque ezaki na balabala bo matin na Addis Abeba soki na zone azonga sani to boy moto ko manipuler biso yo wasa bena so bato ndimanisu ye moko azate bato akufela pona Yes, on fait non, to boy politique wana. To boy politique wana. So quand on combattre Kabila en marche, malgré il a trahi Mboka un traître aussi parce qu'il y a ça biloko ndenge bazo bundela ye, il a kimi alors to boy yango mais na mot d'ordre na ye ville ezalaki paralysé mota ko saboté. Mais na ça ka ba pouvoir oh esimbaki misala salemaki Mboka yaki na batutie Kisangani paralysé, Goma paralysé, Butembo paralysé, Équateur paralysé. Bandini paralysé, tout étendu du territoire qui paralysé. Sur la conscience de ce qui n'a pas. Azana force, mais avant moins sérieux. Azana force moins sérieux parce que tant que le faut y avoir il y a un peuple mon été, ni les autres, malgré paralysation, ils ont paralysé. Mais ceux qui ont qui, tu vas banner le loyo, mais les camouflés salés. Autorisation, est-ce que ça doit être autorisation de besoin? Ça mbala moko esila aboya apeso autorisation te na mboko autorisation c'est la source et c'est la carte ezomona mais pour na baloba ndenge pouvoir lobaki échoué te to banga nzambe Congo mezali paralysé alors mwana wana na mwalu pemba na ye mais ceux qui a géré ngo bien te et kozama de mingi azana mwa biloko ya nzoto sala kapasa alobi likambo salemi alobi likambo esalemi ye le 9 azui avion akei siko atikali bato a dit ça be bat côté encore 8 encore yango benga na koyebisa yo tokozala su 4e dialogue ok na koyebisa yo tokokoma su na 4e dialogue tokomi na prophétie tokoma na prophétie ko toke na prophétie tokomi su na 4e dialogue tokomi su na 4e dialogue parce que papa oyo akosala mpe na ye te na mona mboka moko na mokili te dans 5 mois 3 premiers ministres. Dans 5 mois, 3 premiers ministres, Mboka ni ndengwa. Mais yo dit banga et puis na ya côté deuxième. Tokamati nano premier ministre liboso wana, tokamati nano oyo benga ka matata po. Hein? Bon, OK. Tozu ami balé. Badi banga. Alliance badi badabod. Parce qu'il y a sali 3 mois qui 3e tozo kota kati nango. 3 na 5 mois 3 premiers ministres. Mais aujourd'hui à Motu oh bien, moi si biso ngombe trop babwe. Mwali te ba balaki na ndeli kamé mwali. Hein? Osoma moi si mota célibataire bakabaka moi si te. Célibataire. Soka la chambre na ozu moi si mama Yvonne, o tie na chambre do kangi chambre.
kuna bebio quelque nini makembe se kobeta manango olinga te makembe se kobeta manayango ozomona mwasi basangi ntaba no pondu basangisaka te parce que mutu ntaba ye eloko te akuta pondu boye azalaki pekete nango omweta badi banga azalaki député azalaki diamatifere moi un peu je peux aussi comprendre avandaki na bavila minene makambo minene mais oyo bakotisi ye oyo 42 ans ya opposition avec Tshisekedi ça combattant changer la minute ça changer minute ça après combattant va changer la minute ça ça na l'arte et baluki ye mutu oyo na lobi velo te lopango te locataire deux chambres na ça na ma tête nyongo afuta nyongo moko un mois mosu afuti te ça ba o tena milliard mais par ya peuple wapi par ya peuple za souffrance par ya peuple za misère par ya peuple za iliwa par ya peuple eloko moko za te peza mawa mingi na tel mboka ya boye nzambe ya sala likambo ya Congo eza likambo ya nzambe mama Yvonne soki nzambe te Congo tokobima te mais ba congolais base en espoir nga en tant que prophète na nzambe kolenga ba congolais nzambe ayoki yango et Congo est prêt il y a libération et Congo sera libéré. Otani siko poto ke namso da ko citer prophète John Ngefa un grand renenga lobaki Ngefa comment la mbongo tala libumu typhoïde le grand jogo typhoïde na ko fa typhoïde ndeko nga libumu typhoïde 8 plus na 7 plus 1 plus typhoïde lobby na kana kuna boye na 8 plus ya typhoïde yango libumu vimbe na typhoïde papa azoluka ba teramycine azoluka ba antibiotique na na robika na ngo papa soki yozala ngo kula tindela ngala na te ba kisna bika mais pona libumu bien te soko pa moni na Congo moto matame vimbe koshokor koshokor batoto ba koshokor parce que toli akate et comme ka batu moko le père béni je suis béni kena n'intérêt siko kuta bango kena memeli kuta bango biso toli akaka ba evida na ba kwanga makasi mitema so et comme la tuberculose et comme na ba cardiaque na ko bikisa biso so nzambete tolobi na bango ba changer Dieu amènera toutes choses au jugement ba changer ba kondi ba bongo la mitema président Kabila même bato na peuple l'élection olonga na mokumba oyo premier ministre oyo eloko te toyebi ko selo ko mokote et puis donc na 4e dialogue le premier ministre n'a proposé chef de l'état on a la proposition du premier ministre chef des alliés Tshisekedi Tshilombo parce que peuple aventureux sur le bas moi c'est parce que le peuple ezala qui est pourquoi y est oyebi soki mama vont ba la lingio même au salimba au sala mabe yango ndenge so ayeba mabe wana te. Vous comprenez? Le peuple qui n'espère que Tshisekedi perd naï ata batiye ata simbité à ko peser bateau tito que élection hein le motif bana biso bateau kanda il ne fera rien. Moi je te dis en nom de Dieu na biso la sakola na bino les Camerounais na sakola te bino tibala na lenga koya telemi anzambe hein Roger Lumbala c'est lui qui a tué les gens M23 Roger Lumbala Roger Lumbala M23 Nzambe si vous frère qui jongo bokangi ya salami frère qui jongo la pigeon Roger Lumbala M23 qui a pris les armes et tué les gens il revient bon sali makamona bino yo akoma ministre Roger Lumbala comme ministre M23 na keneki les gens na rassemblement ya tisi azana na bomba asaki na Tshisekedi ke wapi so asaki na Tshisekedi ako trahi moi na Tshisekedi ako trahi rassemblement te boko pesa ta merci pamba na Tshisekedi est-ce que il pour nous battre Kabila président et l'autre azalaki chef d'état-major ba grand politicien wala nyonso wala Kabila azalaki na bango azalaki ta Kabila kufaki basaki ni lokola muzi abundaki pour la libération ya Congo mais tu sais la siganine toi moi on a quand même toi tu as pas ni au thème musée qui c'était comme ça non c'était comme ça on est normal oui bah donc c'est pourquoi merci parce que musée à combattre pas tout la libération hein si pas ça qui a ngoni bah kamata quand même Joseph Kabila il était le plus jeune président du monde écoute bah tié wana na ba vieux wana dans son mabiso pourquoi ba Tshisekedi akufi ba sali akufi pour na mboka hein ceux qui bazo l'état moyen wana ba tié ata premier ministre étiquette ya pamba peuple ko lemba wa mais pouvoir en place président MP premier ministre aux années étiquette na le bana le baté na mangambo na lobi Mosala nzambe to kuma se la suka to kende te bala ni prophétie siko to la politique pour to kotana na morale na makasi na kati te to la prophétie o la kabiso 4 prophéties moko ko lobate
mikolo ke ti siko petobi te 4 vérité wana ti lelo te mais le ba on te yo moko te na ko ba ngota na baki bakonzi obi internet c'est la télévision du monde, il me suit à tout moment, hein, il me suit à tout moment. Ningala ko sauver mboko na makambo nzamba la sakati nanga mais suka nango Dieu me monte du descend to peut pouvoir e baluka ya makili ya mabe parce que gozala bato basala ki ama bango to baokima e kozala malamu te bango to basali mabe to bato so malamu bazali mais bako bénéficier méchanceté ya bato wana nzamba ça 4 prophéties, hein, ti siko to wa ngora zo kende moko tikali yango na koloba yango te parce que moko lokanga ngata lobi ata lobi pe ko sala manina zo bisayo. Est-ce que obi mindele bana plan mabe ya mboko? Est-ce que obi de valia tout autour ba mindele ba zingi biso ba force belge ba force ukrainien ba force yo bango ba ibagango ndenge to zaboye na ko biso na Brazzaville 2500 commando belge bana Brazza na Angola baza combien na zo biso tout autour na bango via moko mama na zo biso kanga na zo biso na mo sai na Nzambe quand Dieu me montre maman yo zo bo lota on to ba maman eza rien Nzambe spirit omonia na faire régime Mobutu ezali même chose lelo conférence nationale lelo a révoqué lelo attention premier ministre lelo Kengo Adondo qui s'en ne tombera pas car c'est la même scénario même histoire et ça répète avant faire Mobutu mais les gens souffraient mais na comme ça Mobutu qui na vie Mobutu c'est quoi si Mobutu qui na vie on peut prendre ça le pouvoir ceux qui Mobutu azala qui na vie et Mobutu ba le comme robot là ce que ça va tenir balé Kabila le père Robi ne trahit jamais le Congo. Mon sapine trahit la boue. Jamais trahi le Congo. N'a bien le soldat du peuple. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mon sapine Kabou. Mon bout à ma tête coûtera cher. Mon bout de mon bout à ma tête coûtera cher. Aïe bateau le la pouvoir le lobby peut bango bakolongwa. Bino bondi bango lobi bokolina bango. Toini bango toini bango te. Toini bango. C'est la prophétie. Mon bout est aussi prophète comme Saoul. Parmi les rois en Israël, et parmi les prophètes, Saoul était aussi le prophète parce qu'il prophétisait, mais sans le savoir, comme Mobutu, comme aussi Laurent Désiré Kabila, c'est un soldat du peuple. Il savait. Mais ma belle Zaliboso, ma belle Zaliboso, il faut que bon de la mingi na bakonzi wana parce que Nzambe asimba bango ayanola toke na paix na élection tobo su ba mort et toke na paix to ba konzi ata ba koyiba ka élection na ba pour ça koyiba. Ils vont tricher, mais cette fois-ci, nous allons confondre le bas. Prophétiquement, si tu est-ce que l'élection est gozala? Non, l'élection est gozala. Et gozala sous, mais en 2017, entre 2019, le 18 à 2020, mais sous la pression, bango le référendum, sous la pression occidentale, sous la pression extérieure, nous avons l'élection gozala. Mais na bango mon plan B, ils allaient plan ya Sassou Nguesso, ils allaient plan ya Burundi. Non, prophète, tu as tâtonné. La tâtonné pour elle. Tantôt. Exactement. Pratiquement, exactement. On a eu ça qui vient l'élection en 2018. Donc, pas encore 5 ans. 2017, même Zambia, le bac qui a dit ça 2018. Dans 6 mois, on va organiser l'élection. Exactement. Et bandit en 2018. 2018, on a eu un Zambia. Ce qui était 2020. Entre 2018, entre 2020, c'est là. Mais 2017, exactement. Précision exactement, mais précision de 2018 à 2020. Ça veut dire qu'il faut passer à un référendum. Bah, c'est une constitution, comme le Sassou Nguesso. Kabila reste en place, candidat un premier, il va tirer Kabila en place. Et si le bel n'a pas besoin de Minduki. C'est quoi ça, non? 5 ans, ce sont des traîtres, Bandakal. Qui a fait au bout de 6 ans de transition? Conseil ne peut si bon. Conseil na bango, basa la église au milieu du village. Basa li ba moupe. Ba mon ami le peuple et ça va souffrir. Peuple comme na bu, peuple be so soute. Pays soute ba pays qui a pu comme na Nzambe, ba organiser élection, donc le président Nzambe si mamuté manaï. Andi une élection, ma le battre hein. Parce que bando ki basina oté. Bezo so na ba tuna bango majorité ba ye ba tia esprit mususu. Ame mabiso na élection et que ça m'a pour na Congo et Nzambe a pas pour la biso. Merci beaucoup prophète John Ngefa, merci na considération na yo na ngamoko la patrona. To banda est bien te suki sabia, base Alicia to la si ma caméra, réalisateur na prophétiquement, va prophétiser le comme le réalisateur na le rôle lingam. Akabeli yango comme no réel prophète John Ngefa.
Bruno Tshibala aza déjà premier ministre nde toloba ola mukaza déjà ata ndenge olobi azalaki na matete azalaki na lemba nyonso lingo oloba wana c'est tout à fait normal aza déjà en exercice otoyebisa Bruno Tshibala nini otala caméra attends l'exercice parce que président Poni on ne peut pas faire autrement donc on a koyebisa Bruno Tshibala a trahi l'idéologie à Tshisekedi. Il a travaillé 45 ans dans l'opposition. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres opposition à l'ambongoté. Mais les gens Nzamba Sala abimse premier ministre. Azwa idéologie à Tshisekedi. Ce que moi je calé a démissionné pour mettre le peuple congolais en témoin. Parce que tous les policiers sont dans l'objet de la souveraineté, de voter, de pas tricher, de pas député monsieur nommé. Ce qui était aussi battu, mais le peuple congolais dans l'élection, de monsieur président à lobby. Ce qui a sali en côté, a poussé en haut, et que ça m'a donné même Nzambe na lol, na ba koko ba na sema belé, ba ko sepia en côté. Et là on a parce que peuple est comme na souka, na bolembu, na pasi. To comme la mission na souka. Merci prophète John Ngefande Ntima qui au micro na biso sur lelo. Obisi batunyo so balandi biso ni. Na ebisi bango bazala calme. Tango so makila au coup foyer sili. Objectif du peuple congolais ezali paix ezali dans l'élection. To bonne la makasi. Nzamba simba premier ministre, asimba gouvernement, asimba président de la République a même absolu élection. Mais pour étaler sur ma marche bani ko simba ka ba totamola ba to ba kufa et loko moko o salema ezate. Et tikali kaka nzambe na bana nae. Pour asuka ngapena na site nanga ba to motema malamu. O balingi ba s'abonner belé parce que wana ko mingi maté. Et de suivre na sisi na la patronne Ganzoku image ya Congo o ya lingi ta sa mokina. Ozomona ba ko landa pepe nga so ko pour la prédication nanga na kada site nanga obetika prophète John Ngefa na YouTube omona yango na internet okuta www.com John Ngefa tv.com okozwa ngai facilement ko monde la intercession makambo tout pour osunga bino moto na problème spirituel abanga te abenga nga nazali mombu na bino naza kegete naza mombu na bino na kosunga bino ba prière na ndengo tsobakati na pona kosukisa moboto nyonso ezala politicien oyo azonyokola peuple bobenga bango na gege sikoyo ya mwasi moto nyonso ya mwasi oyo azotamba conforme à volonté de Dieu te bakisi biloko pamba bagegesi gege ezali sirène azali déesse ya séduction pe aza na ba sirène na ye bato babalaka bango azomona et puis na gege na tie gege comme une féminin parce que bato bakisi nyonso bato mitema mabe bango na gege parce que mwasi nyonso motema mabe mwasi nyonso walingi bisalasala bilateli mabe comme na bango bagegesi bagegesi gege ezali mwasi moto tie mobali donc moto esprit mabe so monga moto esprit mabe donc olamina pasteur na pa yembaki yango pasteur gege munene te petit gege na grand gege frère la bani akosi moto trahi mboka zani trahison ya mboka obenga nani na suki wana alors botala penga boza abonné belé na kasi la patronne azaki moko o la soli John Ngefa komi boza ye azaki moko pe ko participer na musalo nzamba pesi biso tikaite site na nzamba pa mola yo kene liboso et le boko na nzamba zakatna mais kozama on se pose le bien comme na kuna pona site na nzamba ko pa mola na Ngefa habito tile ba kilia koto donc on s'abonner vraiment ebele na Ngefa John Ngefa John Ngefa TV yango wana eza site ya prophète John Ngefa mais avant ça site est-ce que tout le conseil tout le conseil libanda boyi makelele access mikolo ezofuta te donc mama eza mwa ebele na basite esalamaka salamaka nani basali virement te